Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. Et oui, voilà, merci chers amis internautes de notre web TV bomokoyamboka.com. Merci Ndenge. Bozusu Libaku ya Rolanda Biso, car en cadre émission Nabino Congo Mako, où ils allaient représenter pendant votre humble serviteur John Ntambo Fislov, le Mahatma de la presse congolaise. Toujours le Kalabino d'information. Et toujours présenter Bino Basal Yenzambe, où va travailler, à Kasipo Namboka. En cadre émission Nabino Congo Mako. Tout le monde ou a d'autres travailler pour le développement Yamboka. Le lot aussi prophète Bernard Nzalou, Azabongo pasteur responsable de l'église Mont Sinaï, Awana Kati Kinshasa, na commune limitée, na quartier Kingabwa. Tous en ayez, par rapport, il y a des questions, 1001 questions où Bino, Bandeko Bozo s'est posé, Tobotin Libsoto tourne la Bino. Par rapport à l'église corps du Christ actuelle, Yamboka Congo. Shalom l'homme de Dieu. Shalom des journalistes. Bandeko Bazolanda yo, na présenté yo, ce que s'est présenté sur Malam pour na Bandeko Bazolanda yo. Bien, donc Nzamba Sali grâce que le Lobolanda, le prophète Bernard Nzalou, il y a église évangélique Mont Sinaï, moko na ba église oeza dans la ville province ya Kinshasa. Et puis, tout ça a évolué dans la commune à Limité, dans le quartier Kingabwa. Voilà. Bandeko Bazan a besoin de ça fait combien de temps que le prophète Bernard a servi Nzambe? Oui, donc depuis que Nzamba Salibiso grâce, il y a repris sa responsabilité à Moussala. Donc ça fait 15 ans l'élo. Donc depuis que Toza n'a pas ministère. Voilà. Église et bandit comment? Si toko malelo ou une église mounene. Bon, donc vraiment na oui kolobaki église et banda qui ndenge ka église et banda na ngolo nzambe. Donc ça dit que to banda qui na année 2000 nzamba sepela ki kopesanga cette vocation ya koya ko banda musana nzam. Je me rappelle que nazaka na retraite parce que ngana bongwama depuis 92, donc c'est-à-dire 1992, ndena yamba nkolo sur le kola mokonje pi mobikisi. Et alors ndeka gezalaki na kola na makolo ya basal na nzambe et puis ekosala que vers les années 2000 nde nzamba ekosunga na banda musala na niveau Kingabwa. Donc vraiment église ebandaki normalement nazalaka na retraite moko na zamba na année 94. 2 ans juste après conversion nanga et puis na retraite na gendaka na Kimwenza na salara 10 jours il y a jeûne prière na zoliate na somela pemaite nde kuna na swaka révélation que nzamba ebisinga lobia ko tindanga na mikolo koya et puis akopesanga musala na kende ko décharger libota na ye. Alors na yebaka tege musala o nzamba lobaka yangoyo nde musala o lelo na so sala. Et c'est depuis 1994, message j'ai continué à prier na makolo ba papa nanga kino na 2000 nzamba eko bimisanga nzamba eko sunga église banda et puis to banda ki église na lupango moko ya batu, si je peux citer les noms, lelo donde kwanga sa honorable, donc l'honorable Chekoko Mulumba na lupango na bango nde to banda église. Et puis, Nzamba ego sunga tilelo, Nzamba sali grâce que tosombi quand même pas nabiso, ndengo moni wana depuis tozoluka, moi malembe ya kweba kotonga place oyo, Nzamba ucho pesa biso tosomba. Voilà. Toko ba père spirituel na wazanani. Voilà donc nga papa spirituel nanga comme ça apôtre Jean Babou. Donc dans un moment na solo bazana Espagne, donc l'apôtre Jean Babou. Et puis nazo vraiment profiter ko pese mbote
yende mutu na ngolu na nzamba teyanga Yesu wana serone ça va c'est un groupe de prière. Voilà. Donc c'est-à-dire ça là un groupe de prière moko bandai ko kamba na commune à Barumbu. Comme un groupe de prière on est ça grévique. Donc je pense que Batebele bakoli na Kinshasa na histoire mambo église bakoye ba groupe de prière na ba année 92 93 na komba grévique. Lelo si bien que comment ba église et puis comment moi ebele. Voilà, donc Nanzela Naye, Nenaïbaga Yesu, na juillet, na 92, et puis d'autres lelo dans le Seigneur. Tangu Nzambe a payé une mission, au banda kosala la musala to fongol sa église. Au solo la père spirituel na yo ayambara ya mondengeni. Oui. Na utcholo bagena nazara na retraite na 94. Donc c'est-à-dire 2 ans juste après conversion nanga. Alors na simanango nzamba ego pesanga message na zwaka na retraite na ke na ebisi alobi nanga lobi non c'est vrai que nzamba so peso ministère nzamba ko utiliser yo mais soki tan nango ekoki yo moko komona ndenge nzamba ko sala mais continuer ndengo so continuer na musala na yo na oki ko préciser que na moment wana j'étais encore un intercesseur. Et na continué en intercession. Donc, qui n'en a so matana comme Mokambi. Et puis, qui n'en a so matana. Donc, depuis 94, nous avons un message. Mais message, j'ai eu en 2000. Donc, ça dit que de 94 tina 2000, nous avons grâce que nous avons toujours dans ma colo ya papa nanga. Donc, Jean Babou, et puis après, dans l'équipe, ce qu'on a basé dans Nzambe Moussoussou. Na ndenge ya reçoit moi ba formation lelo nzamba epe ko bimisa biso. Voilà, question na ngai zetoyeba dans le lobby outé papa Jean Babou OK papa sala nzambe musu. Esika oyo appel ya robanda église écouter la kiyo. Osolola ki na bango avant au banda to okendeka bongo. Voilà. Donc ça dit juste avant na bande église. Na moment moko salé que graphique. Donc, groupe de prière, wana vraiment panzanaki. Alors, nako panzana sali que mon père spirituel Jean Babouake Poto. Na poto ngana tigalaki na leka na ministère amen. Ngana so baptême na ministère amen côté apôtre Mutombo Kalombo. Wana na l'église ezalaki na 1 2 3. Na so baptême wana na ngolu na Nzambe na leka pe par Archbishop Coutuno, non pas le kola mokambi mais comme Mondimikaga simple et puis Nasima nde Nzamba eko sungage na travailler na ndeko moko na bengaga grand frère le prophète Pinda il y a église Laodicée prophète Pinda te peut se mbote malgré qui marabiso voilà donc ça dit na bengage grand frère donc vraiment na lingage mingi parce que vers les années 1999 nde na salara na ye et nakendaka ndenge to bandana ye so na relater aux moi ndenge j'étais na pharmacie j'ai géré une pharmacie na bon marché alors na quatre pharmacie quand même je faisais l'évangélisation alors nzamba banda pe ko utiliser biso na likabo prophétie na quatre pharmacie oui wana donc j'ai géré la pharmacie na bon marché na balabala cadastre na coin flambeau voilà ndebisika oyo nzamba salai que lokola le prophète Pinda bandai ko évoluer na Barumbu ye pa yoka moi sango na biso na nzela ya bandeko moko bayaki ba consulter nga comme l'évangéliste na Roloba et puis na sima ba ke ko sambela na Laodicée nde na Laodicée ba soli na prophète na tina nga nde prophète ayaka ye moko avec beaucoup d'humilité, vraiment ça m'a pas le prophète Pinda na pharmacie et puis to solo linaye nde na masolo ane sali que na ke na Laodicée na travaillé na Laodicée pendant 1 année. Les cas na Laodicée soit ba impression batu nzamba sala grâce nzamba sala vraiment grâce nde na sima ya travailler na Laodicée nzamba eko benganga na Kingabwa na ya Kingabwa ngamoko le prophète Pinda ibisanga kende musala na ye Kingabwa na Bible
na sapatu si bien que na memaka pe moi batu ndeka ezala komoni so qui ko travailler quand même quelque part voilà ça dit que te so qui ko travailler quand même quelque part le quoi na sala na pharmacie comme na pharmacie na bande ko consulter batu le temps que na kende na église na l'Odyssée na memaki pe ndamba bato na zwaka na pharmacie na musana banda osala alors mais kolongwa na nga na l'Odyssée nzamba sala grâce que na non 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 même à ta moko ya kité donc nga moko na boya même prophète pinda boko solane un jour na dona soit ta moto moko ya l'Odyssée te na bima nga moko na nzambe ndenge pe lelo na banda église na bakiti ya louer ya bar moko boye donc ça dit que to bandi na opesa be papa ngo total mbote na kingabwa na lupanga ba honorable Jekoko bisika honorable Abotama de bisika to banda église na yala malembe malembe nzamba sali grâce ti lelo 15 ans de ministère nzamba pesi biso pesika ba difficulté nini okutani nango dans le début pour na œuvre ezala makasi ndenge ezali lobo vraiment na ngolu na nzambe na koyi koloba nyonso te parce que ba difficulté vraiment zebele na moment biso to yaka kingabwa je voulais un peu souligner na bande vraiment bazolanda biso na nzela il y a internet lelo quand même kingabwa ezozala vraiment développé mais série biso to yaka kingabwa na 2000 kingabwa ezalaka ndenge sa lelo te makadam na kati ya kingabwa ezalaka te et puis kingabwa ezalaka réputé lokola milieu moko banganga ya ba sorcier donc vraiment et nzamba eko sungake to bandi musala na kingabwa mais ça n'a pas été facile ça n'a pas été vraiment facile tozana ba église na ngolu na nzambe o ke notre kuta nous avons des églises biso to kuta mais ba église on est panzana. Nous avons des églises au Baye juste après Bisso Melelo Bapanzana. Mais Nzamba Sala Bisso grâce, malgré les difficultés, mais le col a Yemoronde Mutatinda Gibiso, Yemora Pesa Gibiso le message, Yemora Salik Lelo, gloire et son Gepaïnaï. Voilà. Merci beaucoup, prophète Bernard. Je crois que Bande Kobazu va réponse sur ce qui s'agit du ministère de Yondengo Bandaki. Tout le monde est l'église corps du Christ et à Congo Mobimba en général. Ce qui est là, c'est la lecture de l'église et à Congo en général. Mobanda, période de groupe de prière. Si tu comme donc je peux dire que lecture nanga quand même d'une manière spirituelle et biblique, je peux dire que c'est quand même positif dans le sens que liboso zalaki ba groupe de prière mais lelo nzamba sali ke tokom na ba église belé même gouvernement na biso ya Congo bande ko reconnaître les églises de réveil. Nous étions appelés lokola ba secte mais lelo nzamba sala grâce na nzela ya mokonzi ya mboka l'église de réveil a reconnu officiellement lokola la confession religieuse. Donc ça prouve quand même qu'évolution est à la bien, même si moi bakuoko sona kati zanga kate na milliers nyons, même si d'autres personnes vont se comporter mabé, d'autres pasteurs vont se comporter mabé, mais lecture est ça quand même que nous sommes au temps de la fin et que la parole du Seigneur est ça vraiment que s'accomplir na vie. Il y a des Christo na kati ya mboka na biso Congo. Voilà. Bandeko oyo bazolanda biso ibanda ya mboka. La majorité bandima rapinoté en disant que bino nde bo détruire mboka. Surtout bino ba prophète. Limbisanga na ba entre guillemets. Parce que bo pesi ba professeur le kutana ba famille, bo kaboli ba famille. Maman koyana mwana basambelele maman nzamba to sa mwana zandoki bobengana babengani mwana komisi ce qui est le phénomène chez Geza Makasi na mboka Congo. Vous êtes aussi l'une des causes. Bandeko bazoyoka yo. Bien, vraiment merci beaucoup quand même la question. Moi je peux dire que
C'est vrai, c'est vrai. Nous reconnaissons, même dans la Bible, ma commune ensemble lobby, qu'il y aura aussi des faux prophètes. Même dans la Bible, dans Jean chapitre 4, verset 1, la Bible dit, n'ajoutez pas foi aussi à tous les esprits, mais nous devons éprouver l'esprit. C'est vrai que les faux prophètes, ça c'est vrai. Il y a des faux prophètes, je peux dire qu'il y a aussi des faux pasteurs, je peux dire qu'il y a des faux docteurs, il y a aussi des faux évangélistes, je peux dire qu'il y a aussi des faux apôtres, il y a des faux politiciens, donc ça dit, dans tous les domaines, faux bazala. Mais dire que les prophètes, ne babimisi bato, nansela, ne babimisi bachege nansela, non, ça c'est faux. Moi je crois que nous devons quand même comprendre l'histoire. Limbisa prophète na okata. Ngana zana ba preuve que c'est pas faux, c'est vrai. Il y a deux églises oyo ba pesa ba prophétie que bana baza bandoki. Mama bengana bano baza bandoki ba ndebe bazo lokayo. Ba bengani ban. Les preuves sont là. Tout le monde a la longueur de la journée à la télévision. Ndenge ni yozo démentir. Non non. Donc soko qu'une église Moussa Nzamba bimisi bana bandoki nasima ya bimisa bandoki et puis Moussa Nzamba na lobiko bengana bana wana c'est que ça faux Moussa Nzamba. Moi je crois que ngana bengaka kindokeza malade donc ndé tout le monde a mutaza na malaria et puis à hôpital na hôpital baké ko détecter kaza malaria munga ngaloba na mutu wana tege yobima na ndako. Mais Munganga Goluka peut essayer le traitement qui permettra que Moutouana Kobika. Ngape na traitera aussi baka sorcellerie. Mais je dis toujours na famille que Kindo Kesa malade. Donc ne Moutabela malaria, ne Moutabela beaucoup de maladies, ne Moutagoki ko soit peu maladie spirituelle qui est la sorcellerie. Mais la sorcellerie se traitera. Nga depuis na bandi église na Kingabwa. En tout cas, ça déjà 120 générations. Il y a bano et ça qui na yamba bango bandoki. 120 générations, oui. Il y a bana ya bandoki. Il y a de bano et ça qui na yamba bango bandoki. Bandoki oui. Nga kaka mutu na bimisa te. Bamsu ba famille na bango ba yana bana. Donc on ba ke basana bandoki puis ba ke na bango na ba église belé. Kindoki silité. Ba melisi bango ba biloko ba sandisi bango ba de basali ba makamususo qui ne sont pas bibliques mais banana bakangola mate mais nzamba sali ke baye na bango na Mont Sinaï et puis na maboko na biso nzamba sali grâce ke bana bakangola. Siko traitement ya maladie obenga maladie spirituelle. Traitement ya maladie wana epa na yo et ça les mara comment. Mais nangi d'abord comprendre la question na poser inga liboso que ce ne sont pas les prophètes nde babimisa ba shege na nzela non. Ce ne sont pas les prophètes nde babimisa ba nzela non. Je pense que les Kamouya Obimisa Bana Nansele Bandakala. Donc ça dit 20 prophétiques. 20 prophétiques, il y en a 2000 et quelques. Mais juste avant 2000, déjà il y avait des enfants, dites les enfants de Larry Bazalaï déjà. Mais ce qui est vrai, c'est que ça ben aba prophète Moussoussou, ne baso contribuer na ma béouane. Mais ce n'est pas quand même tous les prophètes. Donc ne to bagana katsa ba faux, ba vrai pe baza. Et je sais aussi qu'il y a un vrai faux pébaza. Alors, je réponds à la question Zoloba. Je dis que la sorcellerie est une maladie. Ndeko Zolananga. Ce qui est sorcellerie est une libota nabino. Ce qui est tambolino monique solution exate, il y a une église évangélique Mont Sinaï. Nazo rappelé que Mont Sinaï est une commune limité, na quartier Kingabwa, na Balabala. Mosé mon numéro 4B soit ba numéro ya Moussa Nzambe benga vraiment na ba numéro mais na repesa ngona suka. Voilà. Donc ceux qui moi na sana kindoki. Je veux d'abord comprendre que la sorcellerie ça na 3 étapes. La première étape c'est la sorcellerie inconsciente. Donc ndeto benga la sorcellerie involontaire. Moutagoki kozala ke bazo utiliser
mais yimo kwa so ba nete ke baso utiliser mais baso utiliser donc ça dit na buto ko la solo take basa golia moi bisika moko sali ke ba fête moko boya butu mais la plupart ya bato basa na ba fête wana ya so reconnaître penza bilongi na bangote. Ça peut être que mutaza utilisé mais yimo kwa so ba te ke baso utiliser. Là c'est la sorcellerie involontaire. Deuxième étape, c'est la sorcellerie volontaire ou consciente. La sorcellerie volontaire, c'est la sorcellerie donc mutuye kwa yebi ke nazobima. Et puis yemo kwa so sepe la peine kindoki yango. Alors la troisième, c'est la sorcellerie congénitale. Donc c'est-à-dire moto abotama na kindoki. Donc maman salaka na kindoki na kati ya libumu maman zuki ndoki a transmettre na mwana botami peut vraiment na sorcellerie. Maintenant ce qui est encore à savoir, la sorcellerie zatende ti mutazaka ndeti ba malade na biso ega osambeli pona au nom de Jésus, non. La sorcellerie sengaka d'abord il faut muto asana kindoki nano reconnaître que nasa na sorcellerie. Ouais. Na sima ya ko reconnaître yemo kwa soit la décision ya koluka kotika kindoki nde na moment wana yo bondeli na tina na ye selon ba révélation nzamba zopesa. Vraiment je voulais un peu souligner ndeko journaliste que la sorcellerie saka raté ko n'est pas pasteur nyonso kota prophète nyonso yango zo mona keza na buzo bezo salem. La sorcellerie ça quand même na bato yo nzamba pesa grâce wana. Donc ça dit tu ne peux pas traiter cas de sorcellerie bien. Donc la sorcellerie ça, donc c'est un autre domaine quoi. C'est un autre domaine. Autre côté, la sorcellerie c'est dans 3 dimensions. Donc on marteler vraiment sur ces sujets parce que il y a un sujet du jour, tu le prochainement. Mais ndengenini ezo comme ça parce que prophète Bernard sorcellerie il y a 3 types. Non, enfin, c'est d'après les enseignements, le recherche aussi tout ça là. Donc ça dit au moni na webso que ça na batu mususu le loi sala qui mécanique te magoma bon samutuka. Voilà. Donc tellement ka somba voiture a fandi na voiture a yebi que lobby voiture na nge sala yi mwa kosu kosu. Nake nango na meka nake kota ba mécanicien ba lobi sali kambo lobby soki voiture sali même problème je ne crois pas que nango so pas mécanicien yemo ko ebike na simba nanwa et na ko simba wana pe nzamba ko sala ke voiture etamboli donc de ko saliza na batu mususu depuis asomba voiture ndenga umela nango cette expérience c'est ça la ka koma yemo ko siko bomsango. Voilà, toujours continuer dans le même dossier. Bandeko Bozolo Ndabiso na www.bomokoyamboka.com. Masola Boyozonka awa nulle part ailleurs. Kuna elo kozate kara awa. Toujours continuer. Prophète Bernard. Oui. Kaka na cadre ya ba bino ba pasteur ndenge bo BBC Mboka ndenge bandeko bazolo ba. Ya de pasteur ba kena poto alongo na kishasa tiki famille pasteur akosala musala na poto. Akia botina mwasi ya bato. Pona kaka zo mukanda. Akia sali ba dega na ba famille ba tupona zo mukanda. Ba mata basala nzambe te. Comment? Bango baza basala nzambe te. Non. Parce que ba détruire ba foyer pe ya bato. Ils ont la même ligne. Voilà, donc ça vraiment je vais expliquer une chose. Nazo senga na bandeko basola ndabiso aussi ba comprendre bien. Oui. Donc je crois que mon sal nzambe nyonso azana no mutu. Tu dois savoir que mon sal nzambe nyonso azana mutu. C'est-à-dire le même sentiment mutayo kaka. Ya okendo fanda na poto. Ya ko vivre na moi facilité na vie. Ya ko zo moi basimi balemisa tout. Même basel nzambe basalaka aussi na ba sentiment wana. Mais maintenant ce qui est important c'est quoi? Ce qui me sert nzambe basana discipline te. Là ce n'est pas important. Donc je peux dire qu'un homme qui n'a pas la discipline, c'est très difficile que mutala kende liboso. La plupart basal nzambe basako se comporter ndenge wana.
je peux reconnaître que baza basal nanzam. Mais seulement le problème est ça que baza nanzoto. Ndenge pe mutu nyoso za nanzoto. Non non non. Nazo côté la bangote pour na koki ko côté la tabangote. Mais je suis en train comme malibota nanzambe bazolanda biso na moi compréhension. Voilà. Donc ma bena bango ça c'est parce que bazo céder na baposa nzoto. Moi ça go na hôpital gynécologue a ibisie na salo ba examen boye. Mais ceux qui gynécologue wana ça na discipline té na ebele ya basi bazo na hôpital na yé pas ko céder. Ndenge moko aussi les pasteurs. Donc c'est-à-dire tous sont condamnés. Tous les hommes de Dieu basa se comporter ndenge wana, nous les condamnons. Ma commune ensemble tous les imitateurs il y a Christ. Et c'est vrai que Paul a le but tous les imitateurs naïe ndenge pe il y a des imitateurs il y a Christ. Donc c'est-à-dire nazolo bana bandeko vraiment bazolo nanga que tu dois comprendre que mosal ensemble basa mutu. Mais dès que somona que mosal ensemble baso poussa n'est pas na yo. Na ba légèreté yo pour qui ko sonki nanzela dès qu'on sentir que mosala nzamba bimi na domaine na ye yo pour qui ko songa zonga nanzela mosala nzambe comment papa alors ça dépend na millier au évangélisation zoleka. Oui. Je peux donner un exemple. L'église na biso na Mont Sinaï. Oui. Ndé na terre à libota na nzambe. Je le fais comprendre que c'est vrai mosal nanzambe baza moto nzambe. Mais mosal nanzambe baza nzambe te. Donc nous devons comprendre que ça moto nanzambe. Donc moto nzambe. Nzambe lokola za nzamba ba solution. Je peux dire que aussi mosal nanzambe baza moto ba solution. Mais je dis que mosal nanzambe baza nzambe te. Donc ça peut arriver qu'à manifester faiblesse. Mais ndeko ozomona que mosal nanzambe bazo poussana na moi faiblesse mo boy pa na yo loba na ye reprocher reprocher bisi non entre papa ndengo zo memelanga vraiment za yango te. Et puis je veux aussi dire na basal nanzambe nous devons arrêter ko fingisa combo il y a valeur dozo mema. Je crois que ça na mutu moko ta mi komisa mosal nanzambe parce que yemo walinga. Ma commune ensemble lobina Ephésiens 4 verset 11. C'est Christ nde mutasala biso ba don wana. Nous devons comprendre les comportements toza ko afficher. Ndenge tozo mema libota na nzambe na libunga un jour. Même atamo ki le juger biso te, nzambo ya pesa biso musala, nzambo wana ko chiche yo. Ce que je reconnaître que ndeko nango ça na faiblesse wana. Ya magambo basi. Ce que je reconnaître que ça na faiblesse à masanga. Luka ndeko na yo. Docteur wa sana ba problème a luka ga muninga ne docteur. Benga ndeko somo na koza na confiance na ye. Mais ka ko exposer ba problème. Moi je crois que vrai mosel na nzamba zape muto asalaga na mosel na nzambe mususu azolandela ye. Vrai avocat ça muto asalaga pe na avocat mususu azolandela ye. Donc c'est-à-dire soit quand même idéologie wana, soit comportement wana, c'est vrai que ça mosel na nzambe, mais luka pour na mosel na nzambe mususu azolandela yo, muto pe yozo yoka, ceux qui peut-être obimi libanda, ya songi sakona nsela, je pense que les passés t'ont qui changer en côté, mais l'avenir, ceux qui t'ont décidé, tous les hommes de Dieu, que non, les anti-valeurs et que tout songela, nzela nanzam, ndenge nzamba bengela biso, vraiment je pense que ça bien, et nazo rappelé bino que Jésus-Christ revient très bientôt. Prophète Bernard, tu continues, quand on lobby, au Seigneur na bandeko basala nzambe bacha banti valeur de côté mais le polémique koti makasi kati na bino basala nzambe boyoka niezate kokote la na bafiti comme on le dit à Kinshasa kokote la na bafiti c'est comme ça qu'on le dit bozo funda na bino bozo ina na bino or bino de boza ba exemplaire biso tozolanda lelo roye bisa na bandeko nini parce que oyo bino bozo sala et koti pe polémique na kati sa bandimi. Pour moi, na bandimi ya Mont Sinaï, tant que na bandimi église mongo ya coin bayo kana raté. Pour nini ba kambine ba bayo kana raté.
beaucoup de dégâts dans la société. Bandero bazolanda bazana besoin de réponse. Bien. Na qu'on répond, on a deux volets. Ouais. Donc vraiment de Konanga, j'aime rester dans la parole. Oui. La réponse à l'Ibosso que je peux donner, c'est que les Cambouanais bandit le loté. Même na tango ya ba apôtre, même na tango ya ba apôtre, moi ba discussion ne salaki. Entre bango ba apôtre. Oui. La preuve en est que Komara même Pierre Akendara na mboka moko se comportera mabe. Paul Akendara ko reprocher na ninga bandaki ko se comporter salaki que Paul Pierre asonga na nzela. Ni sala que l'apôtre Paul a lobana batu na ba chrétien que nga na sa Paul yeguna sa Apollos nga Paul na planté yekuna sa ko arrosé mais moto a kolisaka la semence c'est à Christ. Donc cela veut dire que le problème est bandakala. Même na Bible, je me rappelle les arana mugomsu nkolo so tambola na ba disciple na simesali ke ba disciple ba moni mutu moko so batisa na kombo na Yesu. Les disciples ba yekolo banankolo nkolo. Nous avons vu quelqu'un qui est en train de baptiser na kombo na yo. La réponse il y a Seigneur Ezalaki, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Donc moi ma Cambouane banda na moi kala. Mais ce qui est maintenant plus mauvais ça, na mboka na biso Congo, là c'est le deuxième volet à réponse que na ki mutema mabe koti. Voilà. Donc ça dit le mal c'est que les pasteurs congolais tozon di manate vaut mieux ataton di mamuta uti libana mboka mais na kati biso mogo toza ko ndi manate mabe encore moko so luka telemela muninga lokola nzamba so sela muninga koleka muninga mais c'est ça papa. La Bible dit Dieu fait la grâce à qui il veut. Et quand il veut. Depuis quand il veut. Donc, le long de le prophète Bernard n'a téléminé à sauter à Salmon Bezokoya. Mais cela ne veut pas dire que le col ensemble va les langas soit des acquis. Donc, moi, je suis quand même contre les gens qui sont en train de retomber la marambaki si collègue ou combo na Yesu. Mais qu'est-ce qu'on appelle miracle? Les miracles, les arrêtés de moto. De Moutabeli Mouto, non, là ce n'est plus le miracle. Le miracle c'est l'okoyo qui dépasse l'entendement des gens. Voilà. Donc ça dit Likambo Batubasa ko s'attendre que salami, c'est ça le miracle. Mais les pasteurs congolais mabe nabisosa motema mabe eleki. Jalousie est commis, yangono somona ke ba makambo na to ezokoma. Mais quand même moi, discordance dans la doctrine biblique. Mais les mal ça misango combat contre Moninga, là ça devient condamnable. Tous dans la même lignée, prophète Bernard. Je crois bien la Bible le dit ceux qui m'ont tomorrow 4 na bina salimbeba bengaye vandisa sur na yazonga na nzela ya Nzambe. Mais ba pasteur bozo sala honte apparemment. Yo lelo ceux qui koyi pasteur Azana comment dirais-je, à redévoiler, voir à la télévision. Beaucoup mieux ça dans la télévision. Et surtout que l'espace est presque gratuite. Au sein de l'espace dans la télévision, au leki au banda finga baninga na yo basali nzambe. Chose grave na ba père spirituel. Ici ka yo uto comme finga. Ni ne royebisa na bandeko bazo ça. Non, enfin, nazana moi mukeko. Donc au son que ça moi muké la responsabilité na ba papa. Moi je crois que si les hommes de Dieu baso tengama dans la chose que ça moi responsabilité mouké na ba papa. La père spirituelle. Oui. D'autant que nous sommes église catholique. Makambo le karana ba église catholique. Donc je pense que tout ça quand même batou. Moi ma to kaka. Mais le col basa organisé.
lokola basa organisé moyen ba makamususo bi magalibanda libande zo zalate est-ce que yo somona ndeko na biso ya be na télévision les cas finga mninga na be non mais je pense que l'église catholique ba problème est ça mais lokola basa organisé basa na ba structure na ba règlement yango ne so sala que moyen moi désordre on est monisa na public ezate. Mais moi je peux dire que les églises de réveil donc vraiment ça va église mon dans la moi désordre en tout cas limbisanga mena lo balikambango lelo mutalali ala muki mais quand on un peu comprendre ndeko moko alali ala muki alobi ke nzamba lobelié donc molimo na nzamba lobelié que ya komi pasteur alors lobi nango même a tchesemi yo no conseil soko conseil ko bana ok non yo muto pesanga ministère te nkolo so muto pesanga ministère mais ceux qui tozala qui na règlement moko na église de réveil et que tous les pasteurs basa répertoriés et que dès que les pasteurs se méconduit même na niveau il y a structure il y a confession na biso baso suspendre même à tabaleki na télévision balobi que non ndeko les sous na télévision c'est-à-dire ba pekisi même ndeko a saliboé vu comportement na yo vu ndengo za se méconduire lelo nous t'interdisons le cas même na télévision je pense que belé ba ozonga na nzela. Mais papa na cadre s'il vous plaît l'église de réveil dans la président mon évêque général Albert Kankinza que nous disons bonsoir en passant. Nazo saluer aussi l'évêque général là c'est mon vieux mais vraiment papa il faut moi CTB à mon église de réveil l'église de réveil ça la marambo est belé yomoro est bien papa donc il faut CTB tam voilà le plateforme de marambo église comme belé vous avez la plateforme na yo to vous avez la plateforme ya mutu oyo adhérent donc ngana ça une église de réveil du Congo donc ça dit je suis membre de l'église du réveil du Congo qui est dirigé par l'évêque général le bishop Kankienza Mwanambo Albert que je salue aussi malgré ERC mais na carte ERC ma plateforme pesali oui vous avez ya yoto vous avez la plateforme bon enfin jusque là de nazana nous vraiment nazana un peu na vision on a été les relations il y a prophète Bernard na basala nzambe msusu ezandengeni. Ben donc vraiment je peux dire que ngamoko naroki kolobate mais je vais préférer comme on a quand même quelques 3 ou 4 hommes de Dieu en absence nanga mais quand on retourne à bango si ba webisayo mais pour ce qui me concerne le kolo poser quand même question oui. Donc je peux dire que Nasa vraiment en très bonne relation na basal na nzambe bato nzamba sunga ke Nasa na bango ba camarade atami balete misatu dans le prophète Pinda le pasteur Richard Mobelo et puis le pasteur Guy Lunga donc j'ai beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien avec le prophète Bernard. Une question, papa. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Et puis je suis aussi père de 4 enfants. Et puis j'ai une très jolie femme. Donc je salue en passant. La bishop Clémence Nzalo Bolombo. Wana Mokuwa Mikuwa Nangai. Maman Pesa. Bishop donc à Théâtre. Oui, la maman, c'est une grande prédicatrice. Vraiment, mais prophète Bernard, de Seoyo, l'isolo est aussi la liloté. Autre bête, c'est l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a péqué, c'est pas maman Batéabi, que la femme que la femme se taise dans l'assemblée. Dans l'assemblée, moi ça va dans Kimia. Yo tout c'est ngotin. Ce que tu as terrain, on a d'autres lobby. Donc j'ai tellement. Donc je suis suffisamment assis côté Wana. Donc ça c'est ma doctrine. Donc je suis vraiment assis. On a démontré les pourquoi apôtre Paul l'a dit. Et puis on l'a aussi dans la Bible là où le Seigneur a ça appuyé, là où le Seigneur a solo les femmes sont inarmées.
Voilà, mot de la fin, numéro, na quelques mots. Donc vraiment, nazo remercier le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a permis que Boya, et puis il m'a aussi le paiement. Il y a vraiment, en tout cas, avec l'émission Malamu. Nazo remercier aussi Ndekonanga, Hervé Lola. Nazo remercier Ndekonanga, journaliste. Et puis, vraiment, nazo une opportunité. Il y a saluer aussi tous les hommes de Dieu et tous les enfants de Dieu. Namokil Mobimba. Il y a une occasion à Rolanda quand même cette émission, la première. Dans le prophète Bernard Nzalou. Nazo saluer aussi mon épouse, la bishop Clémence Nzalou. Je salue tous mes enfants, Ribin, Keren, Siméon, Bethesda Nzalou. Je salue aussi l'église évangélique Mont Sinaï. Nazo pesa mon assistant, l'évangéliste Moïse Maemba. Et je salue tout le monde. N'a chargé la sécurité rapproché nanga le diacre Lousse. Vraiment, Nzamba Pambolabino. Nzamba Pambolabino. Nzamba Pambolabino. Nzamba Pambolabino. Numéro à contact, papa. Alors, ce qu'on a besoin de biso. Donc, ndeka kezalaka plus 243 99 821 36 22. Là, c'est le premier numéro. Deuxième, c'est plus 243 89 975 95 59. Nationale le numéro plus 243 99 821 36 22. Deuxième numéro c'est plus 243 89 975 95 59. Nzambe Abraham, Nzambe Isaac, Nzamba Jacob Pambolabino. Merci. Et oui, voilà, merci l'homme de Dieu. Tout ce pays vraiment dengo yambibiso. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Nous sommes arrivés pratiquement, disons à la fin de cet entretien avec le prophète Bernard Nzalou. Et la série continue. Bopambola Maïseka Bozali. Merci Nagile Santi Manakata Hollande. Permettez-moi un téléma. Merci Nagile Santi Manakata Hollande. Hervé Lola Nassima Caméra. Merci à trop. Tokutani Mbalasima, la série continue. Merci beaucoup. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Donc, il y a des informations na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com.